Moïse Mbie aza wende di tangu wende di ayebisaki Nzambe oyo asambelaka o bazana alliance pe ayebisi peuple de Dieu o nyonso bazana cité Bethel to sambela pona ndeko na biso artiste congolais Ferregola azana difficulté pe Nzambe a répondaki donc faire ndenga ke na église wana ke na ipona Moïse Mbie te akendaki pona ayebisa peuple de Dieu oyo Nzambe azana alliance na Moïse Mbie ke makambu oyo église oyo esambelaki pona nga Nzambe a résoudre yango esili biso ezake tokobeta miziki na ba artiste na biso nyonso Ferre azaka égoïste te akobeta ye moko te ezalaki akangi monopole te na bato tout donc bamaka bato bachi solo bato tout donc tokobeta jour wana vraiment nayebi ke concert wana déjà ezala bien na bana ba 2 ans ba parents na bango ba oya na bango pour à l'aise so to bito mema mambo wana ba papa Luambo Makiadi basala na bango ba vie là ba bomembo ya zana so to landi ba papa Tabulei ba King Kester ba vie ezalaka te ba vie mini ba vie Voloko Jonker ba vie ezalaka te mais ba tika bilembo ba nzembo ya lelo ya danger koleka ti lelo ngana yo wa mwana mkenga na tozala te nzembo bo ule beta ti lelo so fandi yo bo ule muto tala nani ayimba nzembo bando expliquer yango siko so to bito banda landa ba vie malgré technologie comme ba vie yango pezo mema ba jeune garçon ou ba jeune frère ou ba zobeta musique na bere musique alinga yo so yo comme linga e a décevoir bato ezo nde moi sia zo boya na musique alwa moi sia na caprice ya liwa azana caprice ya liwa soki yo ozo linga e makasi a olaxo film moi ya linga nde musique siko linga va faire rigolo au moins yo linga inde mzee musique linga va faire rigolo trop on fait rigolo pa comment ko sepela na musique mais ezana bato siko bazo linga musique azo sepela na bango ata mokete. Fidèle abonné de JK TV News, bienvenue à l'émission Nabiso Micro des Stars présentée par moi-même Rachel Mandela. Simbote na bagoy Nabiso Nyonso ya JK TV News. Merci pour na ba commentaire nabino ba encouragement ba partage nabino yango zo sala biso to za la peto avancer. Merci aussi na ba o nyonso zo continuer ko s'abonner, ko liker, ko partager ba étoile Nabiso Nyonso ya JK TV News. Merci na ba o nyonso zo soutenir sous JK de près ou de loin. Là na afoni ici je vois papa Nabiso Aboudoulaye. Merci na dada Yasmine, merci aussi na ba greffe nyonso ya monde entier et pourquoi pas ba golan na ba goloise ba nyonso bazalaka toujours wana na JK TV News à chaque fois à chaque moment leur émission zo kota bazo partager les sous. Merci pour na ba partage na bino pe ba commentaire na bino yango zo sala biso tozala lelo na zanga moko te na zana yampaka oyo bo mesala na déjà pe bo mona déjà to komeka pe kosola mo mukie pona le 3 mars oyo balobaki ke sortie officielle de la dynastie, tu as invité ceux qui sont vrai ou faux avec lui, tu as mis au solo là. Et l'actualité, vous avez un côté en kati. Avant la côte, invité, on a fait Simbote, na baboué, na biso, JK. Merci pour la confiance et opportunité. Merci aussi na Enoch qui lui est depuis quelque part. Pourquoi pas Aris Atoms. Merci aussi na Mino Simundabi. Pourquoi pas Njuru Mukenji Moulobeli Atongo. Merci pour na commentaire na bino, encouragement na bino, partage na bino. Baboussiment de ce que vous avez engagé, mon côté, éviter na ya mkolelo. Je dis déjà bonjour Yampaka. Bonjour Tata Mwasi Aban et puis bonjour Nabalandinion sur JK Télévision. Ouais, JK Télévision News. JK Télévision News. Donc, Lelo vraiment, Naebike, Naomi Moseka. Donc, moi, na popi s'abonner vraiment à JK. Pour comprendre qu'il y a les cas qui a. Les cas qui peuvent JK. Cédric Mbala, social. Et qui me donc s'abonner et ça la bien. Santamboula, joyeux anniversaire à toi. Naebike, Jogo Badra, Jomberi et Sarah Boumou. Donc Gaïta Singili par moto na Paris na PCP moto et puis Yves nous d'argent na Turquie et puis sans Kubo ça n'a vraiment voilà maçon na Bossani Star Mido 3 fois Star donc Star à mon va s'abonner vraiment et va s'abonner massivement pour ne pas manquer et ça la bien vraiment donc papa Hervé fait rigolo les 3 mars Nengolobi ils avaient vraiment sorti à Dynastie volume 2 sauf imprévu. Ma bébé ba caprice c'est ça la technique et bélé mais et Kobima les 3 max. Oui. Donc les 3 max on a payé anniversaire il y a papa Hervé fait rigolo et puis Ezali
moko koteka ba billet et bandi donc bateau tout baza partout dans le monde. Voilà sortie officielle ya dynastie. Sortie officielle ya dynastie anniversaire ya papa Hervé et puis ba moko vente ya billetterie na biso et bandi. Donc vente ya billet eza le 3 et clôture na ngoza quand. Clôture ezate, clôture na ngoza suka ka mukolo concert ekozala. Donc ezake bateau nyonso ba Gaulois ba gladiateur ba tutu ba Gaulois libéral ba tutu ba lingaka la bonne musique et puis ba lingaka papa Hervé Ferregola donc vente ya billet na bino yango wana na yebi ke page Matuba Guérin qui a bimomele et puis Gina Mamale na yebi ma Benjamin Pawa 10 ans et puis Rodrigue Kipanza na yebi ke jour wana ba utinda tindane ka ezalaka na yebi ke type Bokana lauréat à Bruxelles vraiment déjà ce 1000 billets à Sir ezali pour na batu na yebi ke ba billet osomba mambala ombala ezake Gaulois batela munga na o Gaulois billet to teka ya ebele pa ya n'importe qui te pour sabotage et comment la musique yo mutu muso akosomba 5000 billets à kena nga po atumbango mais boye ba to sala 145 000 billets donc ce botumbi 20 boye ba 120 000 personnes ba oyaka voici sûr que concert il est bien oh il est bien tenene ezali les autres donc ekozala les seuls concerts oyo ya stade ekobeta na mboka oyo CD nango ekoteka mape CD nango ebanda kobeta na babar ezalaka ya papa Hervé Ferregola CD kobeta ma oh ekoteka ma CD kobima ekomoteka ma pe na babar pe bandi kobeta ma vraiment na yebi ke Fanny Kabenge le petit nanga Mercer Kérosène na yebi ke ba petit nanga na Jogoli dame ezala bongo donc ezala ya rotatonner te ya nini te to okena bango tout droit pe à l'aise. Tout droit pe à l'aise. Tout droit pe à l'aise pour papa Hervé ayembaka ya kubanga te ya nini te ezalamna surtout bani pa to la liste pa na batu pe maman bis tant ba comme na posa ya ilusi ye tant ba comme na posa lubasa ye so que étouffement kozala na kati te étouffement kozala to yebi mais ali opération Gaulois batela muninga no Gaulois étouffement ya batu eza normal étouffement ya batu na bilima ndeza mabi étouffement ya bato na bilima ndeza mabe po étouffement na biso ezala obaluki boyoki otali ifete mbi ya zanoti oki solo malasi obaluki no tali Arlon Matumbongo oki solo malasi otali boy mettre cette balibeli porte-monnaie magique et puis mettre l'eau mandembo ya biso mne ezala boum ezala te ke elima moko ya ki dédoublement ekozala te donc surprise nini o ekozala les jours surprise ezali baya et puis ba surprise eza ebele na dynastie Ferre akaboli mapa aboyi kozala égoïste akaboli na mapa na batu nyonso oyo azali artiste congolais ezali na ba animateur musuko lelo batu na akenda wapi ba oyoka bango na dynastie bakoya wana dynastie za bato ya Noé donc so oyo komata te donc na yebite mbula oyo etika na sime yoboma pour la concert à France oyo lekaki bato balobaki asalaki mpiaka bazwaki kama partir ba image oyo bagola bazotambwisaki atondisaki même mambo parvi bosu le Benezer na yebi anniversaire la joyeux anniversaire déjà Carlos Bila Kabelo Blanc na lobby ezali Ferregola akendaki na France wana na demande ya public basengaki ke Ferre il faut abeta Ferre à 8 ans abeta raté depuis dynastie ebima Ferre ayaki ka abeta na Kisasa papa Hervé abeta raté donc ayaki kobeta na France wana bato bazoloba wana baloba nde bakoloba style wana kuteza na salle ezalaki na gravité pour na biso mais ezalaki salle pour papa Hervé apprécié donc après ça qui malheureusement que l'équipe qui tourne mamto l'équipe pepele félicitations papa Hervé et puis félicitations na bana nyonso ya poto félicitations na ba tout nyonso bazana ouais ba félicitations na ba tout nyonso bazana evre pour les lots batu bazana soif ya musique tant mutu azana soif ya musique il faut aya koluka la bonne musique yango Ferregola zo pesa batu yo ça la amoureux de la bonne musique si ouais na ça na question moko za ba boy na biso ba ki soki na yambi ona tuna yo lelo lo biso ki papa arrive à la ki musicien ni oyo olinga ki obiza ba na soutenir ndozo soutenir papa Lady Maître Patrick Beckham donc bana nyonso Turquie lelo vraiment Carlos Bila et puis Jogo Parvi bosu le traci dina na lelo Patrick Beckham azana na Turquie vraiment bozala donc soki te na nyana zala na Patrick Beckham mama kozela te ngana we soki Patrick Beckham bazala kite so Patrick Beckham azala ite innocent
Innocent. Nde muto ngaki o soutenir. Si. Alors ça peut fêter à Congo. Oh, à ça la rango déjà. Et bon Innocent ça la yango te. Ah, sozo lo baboui. Ba les Éphésiens na yolo ba obaye yo. Il y a solo Clovis mi pas la obaye. Sans coucou le nécessaire, trop nécessaire. Obaye. Bon Innocent ça la valeur. Tout ça bien. Tout ça ba hypocrite, tout le ba mamte, poto le ba na sentiment. Innocent ça la valeur et la musique ya ba ou. Donc bravo na Innocent surtout ma boko milai ma kolo milai. D'accord. Bizorbi ezo ke na ndé bizorbi. Té bizorbi vraiment na ebi ke Peter Kabango mon président place à ça bizorbi ezo sala boulot comme il faut. Na minute les j'aime et que d'abord combien de bizorbi et kangi l'album oyo eza lelo na ba terrain et belé sauf album ya président Julien Pian. L'album tout bizorbi et kangi. Ah mais ouais. Mais ba vie eza muke yo mutolobi ke kangi yango. Ba vie eza muke ba tolobi ke bino bo sala. Yo ka to biso to zara na ba vie o eza normal. To zara na ba vie ya roboté. Bo pompa kate. Oh, to pompe poto sala ngo yango moni bizoba ezo zala mutu mususu bozoloba batu batala ki ebele me mbongo ebimi muke ça kopo to sala ka. Bino batu bosala kopo wana. To sala ka kopo oyo yo za journaliste o leo za boy. Leo na ba chaîne na biso so eza bozo booster. Eza ke musu mbongo emona na te me batala bino 50 000 vies. Bato 50 000 vies au moins bato 5 000 vies ba koti mbongo koleka bango. Ba koti mbongo koleka bango. Tioyo na minute so lobi ke muto ko peko pesa atika musique pozo boma pesa musique na biso ya Congo. Ah, mamweza makasi mingi. Manager Christian ya bia. Ah. Ezala mo makati eza simple parce que lobi ke awa na Congo. Ceux qui pas arrivé à la quitter, on a qu'on soutenir au sol banane. Mutu azo boma musique. La musique na biso Congo mutu azo ma pesa culture na biso ya musique ya Congo azo makaba. Règle. Hein? Règle nena. Oh. Yo bi règle te. Na bi règle te. Na éviter marambo Beni Kacho na seul sur na règle. Yo bi ma chérie mon frère te. Ma chérie mon frère nena c'est son na ebi na ma chérie mon frère c'est puis mon frère yo ndoza awa na yambio na pato na biso ya Jika TV to meka to ko partager masolo kanda ni sala. Yo bi ma chérie mon frère te. Nous avons ma musique ezai batu ba lo baba comprendre que soki nani donc musique ezokufa po na ba jeune mususu bazo sala musique baza na talent ba forcer musique ya ko forcer yango moni be convenient lelo ezoya ke ba ko tiki lo yemba bu kokate musique elinga bango te ata mukete franchement ozo akampeka na clip ya bizorbi yo zo lobake ekangi monde mobima mais tandis que ba vie eza mukete omona batu mususu babimisa ki ba clip na bango ebeti na minute yo bizorbi eza na se na bango eza likolo soki ozwi lelo soki ozwi eza ba générique bini soki ozwi neti nzembo wana extrait ka générique wana yelo kona bizorbi wana soki otiango lelo toke na ba boîte de nuit nyonso partout so otiango oka bato ba aussi na bana mindele na bakomi ayaki ponende ayaki ponende na sana na ba image donc ils ont mamou oyo donc ya koloba te j'ai trop maumba mon jogo les Éphésiens ils ont mamou ya koloba te ils ont mamou oyo ke musala ezomona na misu cop on eza cop ya feri bango pe bazana ba cop na bango na minute to ba faire verser pesa sortir na minute eza bien na combien de vues na YouTube donc le biké kangi donc tous ont dépassé déjà ba 2000 et quelques na ouais oh c'est eux on a chomboté donc nous on benga téléphone ba toucher zela na mali OK na bibo Cédric Mbala sombe la petite sœur chombo na ça le score demande maître c'est baliber les porte-monnaie magique qui peut ka petite sœur Sam Coucou le nécessaire trop nécessaire qui peut petite sœur et puis vraiment c'est na ingénieur Maraboye oh na tsaka eliki pa na ye sur la petite sœur so chombo pas en chombo ba touche ça va moi même na lobby na ça va na salam na tchali numéro na Yvette Mbi Azano bota ela ka petite sœur moni batu bazo yo ya mbango alors matumbongo boso la vraiment ça la bien
c'est vous souhaitez petite sœur et ça c'est pas ça pour ça là dona bombenga kaka ah babenga kaka pas non c'est que na omela te ah yo omela po ani ozawa c'est que mon commission ngwe pas na yenga na kozamba moko merci ya paka je crois que l'actualité est obligé ils ont l'actualité les oblige to lobela to parce que ça makambo to mon internet to mona ki petit frère papa il va au taki kokende pas papa pasteur mo kuna mettre tandis que bien boza déjà pas papa Moïse les Éphésiens nambala et puis mayuku mambo tuninga moyen répondre vraiment exact on a ni ingénieur c'est doit ébiler pourquoi mam nazo solo na solo yo ko tuna soko rotuna ngali kamwana faut tuna nga musicien na bino ya jet set musicien soko ko ngolo balanga leki ya faire rigola ngai na saka na famille ba faire rigola ti ngala kumi saka la bonne musique au faire ya sala OK na yebité mam nazolo ba so ta auto kinna papa c'était mon tandis que bino bozalaka epaya papa Moïse oh mais bon mutu nyonso so aponi esika oya osambela lelo to komo mona bandaku mususu maman sambela na catholique mais moi na sambela na bima eza normal aza mutu soka linga sambela place oya linga sambela et ko engager que na yebité Charlie Kabia na États-Unis puis mon pasteur héritier bongo na yebité mam nazolo mutu na mutu azana droit ya ko sambela esika o motema na eli donc le rôle ndeko na biso apreni asambela pas pasteur na eza mabete ma asambela na 4 secrets de Jésus-Christ c'est mon église mutu na mutu azana choix na ye asala likambo oya pona bino bomona ki yango mabete o ekozala mabe pona nini pona église ekozala mabete OK bino kutu balekela mwa be onde bopona ka église balekela mwa be onde banani susu na zalekela mwa be ote komo na mboka na ngai comme la mboka comme la mboka so la bina pesa telo ba comment eza mulai makasa na telo la moi ben outé nga zale ka so la bina ko pesa comme la mboka to ko mati eza mul o maka ne comme liya de zalaka sko yanga leki ya liya ndi so ko yanga leki so la bina star video 3 fois star maman yango donc yango na lobby yango na zo la non sola donc yo kimia mais batutu ba comprendre que vous allez que la moi ben nga zale que la moi te nga zale que la moi te biso na ko na lingi na pesa comme na te mpe batu baza o comprendre sœur yango mutu fa pona église frère na biso aponi église na yango wana eza pas grave eza choindi et bon to ko pona na le soute il faut sambela pour passe nabi ko ba bozala ka batu ya Moïse Mbiye eza trop grave ok, to changer. Bozalaka, bandi, yoka. Ok. Mon réflexion. Mais yango na kenda kituna. Yango kenda ki yango teke po ki Moïse Mbiye. Yango te Moïse Mbiye azali simple étiquette. Mutu asala ma mwana tu eza Nzambi. Donc aye ko remercier peuple dédié na etonga oyo ezali na alliance na Nzambe. C'est fini so na nando bino mamba nzambe oya mama ya kamba déjà mama déjà tala oya mama bato moni réflexion o ke ni mtobimisa ngote donc tibalimbo lelo na biso to yenga biso na etonga on appelle ça bureau ne soit papa Hervé Mote et puis DG Polo Pichuboto contre Cielé Zaba Visa Ponda Jires Zamba maître Jeep Bilanga Makofi et que na bongo bibialo Sarkozy na pesi ba tutu na mbote o ya biso Cédric Mbala et Kimelo aussi salika mwachombo na azo yo kangande azanga aussi salika mwachombo aussi merci Cédric Mbala merci d'avance pour na téléphone merci d'avance de non de la kaka ça coucou les nécessaire ngana za na bango ebele aso cela ndo bimisa bango za dégâts mais est-ce que bato ngana boaka bango ba boaka bango te Benjamin pas à 10 ans na lo balisu na ye lo baka na bango so parce que to na moi c'est que bon na sengo na monga ndako ya garantie na bato so na no ngana boaka bato ba boaka bango na garantie susu ngana bimisaka bango tu ngana boaka bango ba boaka bango te Clovis Mipala Sola c'est OK merci beaucoup merci lauréat Bruxelles Sola c'est et puis lauréat toi sur na lauréat mususu lauréat Captain Gilles Osemu yenga so abino Zara d'histoire moi nde na Sola on kende nango pinda donc mikolo
Merci beaucoup, fidèles abonnés. Nous sommes déjà presque à la fin de l'émission. On a zaki ngamo te na zaki na yampa kabili mo dia bo moni auto koti koloba ya nécessaire. Wa voilà ba c'est l'émission mot de la fin, moment dédicace. Mot de la fin ezali. Na pesi mbote na ba goulois na ba gauloise ba gladiateur bateau nyoso ba linga la bonne musique. Papa Hervé le 3 mars sorti à Dynastie et puis vente ya ba billet et puis ceux qui le 24 juin toza na stade Dynastie et ça na ba surprise ebele. Batouba Osutu Kaka. Et puis Fondation Corando, vraiment Fondation Corando aux États-Unis, Fondation Corando. Et puis na pesi ya ngoma mbote vraiment Fondation Corando azo sala o il fallait ba sala. Ba pesa mutu li paté sans ko lisa ko péché. Bala kisara mutu o ezake mutu sala bo na pesi ba tutu mbote ba golo libéral nyonso. Place bazana posi mbote. Donc on a pesi vraiment mbote. Et puis grâce par cœur mon petit non, pesa isuna. Mandingari na lingari na tina. Mandingari ko na lingari na tina. Merci la baboye na biso nyoso ba fidèle nyoso ba étoile na biso ya Jika TV. Mais na soli yango te. Le 8 mars. Le 8 mars. Na Luanda vraiment ba na Luanda. Patrick Beckham a obeta na Atlantico. Na ebi ke Luanda basa les amis de Yampaka. Pona za les amis tina Luanda. Tina Luanda. Na comme star. Bien. Les amis de Yampaka na Luanda na koma star pour na feri nenge Denis Lesi aliaka na kombo ya Yesu nenga na liaka na kombo ya feri nga mona ka feri mais ya liaka na kombo ya moto ya mona ka te ndeko ya bato nga ko za pela sobe ne wa feri koka mais na Bethlehem to na Galilée na kati na ba mutu atika eloko azaki donc na pesi mbote na Plamedi Jangi na Luanda et puis oncle nanga Richard Bosaka et puis Trinita Bosaka la PC na mbote ya merci na Kevin Mohamed pour la participation merci pour la participation merci na Fabrice Mandela qui n'a derrière la caméra merci na Jika de la presse mes condoléances na Nadia Jobe ma grande sœur nous sommes de cœur avec toi et pourquoi pas le matanda merci aussi na ba partage na bino ba encouragement na bino merci na ba groupe union so boza toujours branché na chaîne biso ya Jika TV News et beaucoup la décité ba on a nous s'abonner te bo s'abonner massivement aux la poste ya publicité à produit na yo et donc on a tout contacter juste numéro ezalaka affiché wana okozala décité ceux qui zamba zongi te to kutana bino mbalasima bye bye à la prochaine.